Donc ils soit au Bali Mundele. Soit Mundele en tout cas bien de qu'on a que ça divorce à Mukanda. Parce que c'est facilité. Donc Roya donc ah so bois qui 3 mois car peut-être ba réger bando la nabino. Si ça zako sukola penda donc non. Donc tout zako bima penda au saganate. Au sel pe mon boulot au moins dans bien na ya kanyo penda ni papu penda. Donc à Mukanda bazako sakana. Si ko na comment mona ça va batu baza mais aussi une différence entre poto en abino bozalaki na lelo. Ezamakas. Ah. Ezamakas parce que siko bana ba ina mbango mo ko sakanate. Oui. Ba vitesse. Ah, vitesse na ba jeune fille, bazoya ba jeune garçon, bazoya ba vitesse moko. Balingo yoka Balingo yoka kutu te. On peut pas ça me conseil te. Ah non. Donc faut dire comme ça l'expérience na ye, tant que nous tout attendez ba ko zonga faire bino. Voilà. Donc non, siko pena ba ina tembe tout somba, on appelle ça la concurrence nana yo moko et tout mais parce que na la concurrence on les a été te zalaki penza te ezaki penza te on appelle muta sombi na yo so mo kaka normal et puis mutu pas robeto so comme pas robeto solo te mais siko pende comment bien donc mutu so sombi donc ngo yeba ka sombi oui papi gain tout le belle vie tout le naka mini papi gain tout le belle vie mbe ozui nazalaka muninga na yo te pe na kotikalaka kozala muninga na yo te papi gain tout le belle vie makambo nyonso na maboko ya papi gain tout le belle vie papi gain émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka muninga na yo te na kotikalaka mpe kozala muninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te papi gain tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te papi gain tolobe la vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie papi gain toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te papi gain tolobela vie gomu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te papi gain tolobela vie Mister Seattle nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te papi gain tolobela vie avec Adi Londolé c'est beau comme un gueux je vous dis nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gain tolobela vie papi gain tolobela vie WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Chers amis, très chers abonnés, Topesi Binombote partout, vous disposez à temps, Yakolanda Bisso, Nato Bela Vie officielle. Vraiment un grand merci Nabino. Merci surtout le Bandeko Baobenga Bisso, na Canada, na États-Unis. On est ensemble. Nabi à très bientôt. Tokomon en a face à face. Oza Masola Poto. Les lotosa na Genève. Mboka Basebin Dombasi. Mboka Bazinago de Makulusu. Déjà, tu as qui conférence, il y a Zinago de Makulusu, tu as qui Ngaïna concert Nangaï, Gisèle Wumba, Diamant Noir, Diamant. Tu as moi Tourawa. Donc, en tout cas, Genève. Merci à Washington, merci à Eric Shimanoka, PDG Authentique, Pinocia Agostino Massosa, Jérémy Mala Canada, la zone au-dessus sous Didier. Pourquoi n'est pas là un grand merci encore. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Voilà, donc, Lelo, Nazanan de Konabiso Mouamoisi, sœur Nabiso, Bokoye Baye, Azanani, pour ma solo ya poto. Maman Bote. Mbote papa. Boni. Bien. Nayambi nani.
oyambi Claudine Panda na kati ya Genève. Claudine Panda na kati ya Genève. Ah, Bonika santé, ça va? Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Mboka ndeni, Mboka kitoko, Genève ndeka bomonyango, ça bien. OK. Alors, Masola Poto, les lots to kuta na yo, to sola pe na yo te. Tant tala Masola Poto, ça la bien. Et ça la bien et puis en tout cas tout se retrouvaka. Voilà parce que dans moi et tout ça na kati ya bamboka yo, ils appellent bientôt le baka makam na biso. Tant ni to comme na mboka ndenge to vanda bamboka oyo, ndenge ba yamba biso pe na bamboka oyo. Ils ala bientôt yo ka baninga bazolo ba. Les lots za tourna nga la sepeli mingi vraiment. Voilà. Donc nengo sepeli mingi donc c'est sepeli déjà tout sepeli déjà. Alors, mais quand on regarde ça biso okoma poto na 1900 combien? Nga la komi na poto na 1988. Poto nyonso. Poto nyonso donc na koloba na koma na Allemagne en 88 na Berlin. Donc tant au mec de Berlin zana biso to za déjà na kati ya Berlin. Et puis mec de Berlin koyi na 89 to zaki wana tant mec so ko to za na kati ya Berlin. Ouais. Siko ça qui neni lobi masiko koto na Suisse. Tozaki kuna ezaki pe bien mais misala ezaki penza te. Alors le quoi to yara pe ko luka to mona que non faut to bouger quand même ça fait 2 ans avant d'aki kuna na morte. Pourquoi pas pour bouger ko kene pas musoso ba. Pour le tika mboka la pour na ko luka. Alors so comme quelque part au moni que bon ezamboka mo pe bien on vandi na yo mais to yaki poto vanda te. To yaki pe poto luka ya na kotaki na ngai Suisse na 1990. OK. Sikoyo na kino mona commune nga na vandi na Yolo Sud. Vous avez Kalamu. Na mona Kalamu. Mais quand même bando ya banda 88 voilà ozonga rappel mon. Et na sina zonga 2 fois. Banda 88 zonga 2 fois. 2 fois. Banda 88. Ouais. Ah bon? Bon, OK. Tu ozonga moi si mamuke mais na monto évoluer na bisoka. Ah, to évoluer. Alors, mais quand on bête la biso nanu choix il y a Suisse pourquoi pour les gars qu'on va en Suisse ah tout dis-moi na ngaki Suisse parce que na mona ki misala autant toi qui na bande comme suso batike biso moi muke kuna ba yake pa boba beta biso masolo musala tozo sala et tout comme pe na Kinshasa tozali ko sala to mona ki to ko vanda ka te na mboka mo bo sala ka te bo vandi ka te photo ke pe pa tozo sala biso pe to luka po ba bi ke Ogulia na mutoki na yo voilà. Non mais tant tozana Kinshasa mututu netinga makanisi na ngai yeba ke sona ki poto na vana na Belgique. Wana ngai. Après comment na sona ki poto na vana na Canada. Siko yo tango beso ki poto ngovanda. Ngapna la pona ka Allemagne. Pona ka Allemagne. Yango kenda na rêve na ngai c'est pe réalité na pompe en Allemagne. Voilà. Est-ce que c'est wana misala ezaki te eza lokwa ba série siko te. Siko plan bat bana mona ba s'installer bien parce que une fois na zonga à Berlin, batno so ba sala. OK. Voilà. OK. Alors, tant qu'on commence en Suisse, ça va ba yamba kio. Tant qu'on commence en Suisse awa, en tout cas to kutala ngamba to belé ba makulu su bazalaki. Zinago de makulu su l'artiste. Zinago de makulu su ba yamba biso na kati ya bamboka oyo. Voilà. Et puis mon ex-mari Jean-Pierre Panda aussi. Bon bah yamba ki biso et puis après nous avons qui vraiment bien à l'époque. Bala basi nyokutara kasi. En tout cas bana basi bazalaki et belé mais mingi ba négociation mingi batika biso. Pour autant attendre ba kombo la bango ça passe mais nous allons pe na ba sœur Christine Azali à Faux Chic. Maman Christine Azali et puis mingi pendant en tout cas ba kende ezaki moi passe autant ba kombo la bango pour l'instant. Alors Sigoyo tango komaki awa elekaki ndenge nini est-ce que on s'intègre facilement parce que ba mboko mukande ya passe ezaki bon yo bete mukande ezaki passe mais to s'intégrer quand même. Ezaki ndenge osala ndenge nini pona na boy ka ngunda ndenge ba ndenge so ba boka. Déjà na kota ko Suisse na kota kio. To kota to zaki na grand frère moko azalaka diplomate azonga na épée déjà na Kine tonton Guy j'étais sali de loin et puis yende mutu azaki okotsa biso na suso moke na suso zumukanda ya mwasi na ye akotsa tranquille en tout cas c'était un grand frère quoi voilà donc azako comprendre tu sais à l'époque là tozaki surtout comme na poto mutu noir ne so mona surtout congolais comme bandeko ezalo kwa siko te bakuma na bakwe na bango vision inutile. Voilà. Mais en tout cas, à l'époque, tout ça qui pendant bon deux ça là qui.
Ok. Alors, si vous avez tant komaki, BTM sono lisolo, vous avez bosso comme na Suisse, comme quand na Genève, hein? Na Genève. Vous avez bosso comme que zinde. Na tête na lobi, au pinda Suisse, au pinda Gaïdo, na como kanisa na bi, na como ta à l'époque, maman cessé de tout le monde, ba wuti poto, ba zongi, na bi téléphone comme na Lausanne, na ta l'hôpital où maman cessé à kufaka na chive. Na téléphone qui na mon na chive. Tu vois ça va rêve moko yo. Tu penses que un jour tu koki ko ya bon, c'est vrai que à l'époque on se tantôt la wana mikilia ba doso na quelqu'un poto ma garçon ma fille mais comme c'est en réalité les camarades comme tu le dis mais vraiment na qui dans mon chive et puis maman c'est ça pour faire chive on a la photo qu'on a mon pizza donc c'était ça quoi qui rêve comme une réalité. Après au vandi na mboko yo sikoyo mon niveau est dans ma sola poto ma sola poto sola na biso kaka juste moi d'expérience yo mona alors tango bino bokomaka wana est-ce que mukande est facile t'es facilité il faut ça ndeni pozo mukanda donc c'est soit au bali mundele mundele ka mundele en tout cas bien de kono o ya que ça divorce ça mukanda parce que c'est facilité donc roya donc awa so bo bois qui 3 mois car peut-être ba régé bando la nabino si ça zako sukola penda donc non donc tout zako bima penda o saganate au sel pe mo boulot au moins dans bila penda ya kanyo penda ni papu penda donc awa mukanda ba zako sakana siko kuna kuma mona ça va batu baza mais à l'époque non yo combien de temps ça la pose à doki en tout cas ngana ceux qui mukanda no kite awa et puis na bima ki susu moi muke pourtant on a la commune Zim na bimi na keko bota na Grenoble après na Grenoble na France na France à la Grenoble donc na moi na za français pour bota na France à tas de nègres ont Suisse mais à za français pour bota na territoire na Isère donc après on a eu kozo a 2 ans après on a eu kozo mukanda na Suisse. OK. Alors mais quand ce que bete la biso parce que babi sérieux la poto coopération net na film il faut ça la cop quand même te ba cop en tout cas biso a qui mingi misala ke ba cop nde to ka na Belgique moi cop na pangi moi pas bazo ya bazo ko teka biloko ba biso bazo ko teka makamka ebele mais biso na awa bon zako sala mana on a cessé mais musale le kaki mingi musale domina ki penza ba biloko an ba cop mais ba tum super zako beta na ba on a ndenge pe ba beta mais musala ne Suisse penza musala. OK so on a Suisse wa en fait to ba neti na Bruxelles bazali bon on entend mingi on entend neti Mère Balou à Paris bon on a Suisse de nai côté ba momi na zalo ko neti à tête d'affiche quoi à tête d'affiche on a Suisse en tout cas à l'époque nazo mona penza te na bana basi en tout cas neti so to koti neti Lausanne nazo mona sœur nanga yo kumbe kimi merci pour la première dame merci ko la paix oui parce que d'ailleurs mon bal na ye motema gobelisha et puis bango et puis asaki na camarade na ye pe moko bazaki na PC nani PC nani susu en tout cas bazaki moi belé mais ba kombo nde kimi mais quand même bazalaki et bon à Genève na Genève en tout cas dans ce monde penza te c'est que difficulté ni oyo kutana na poto tango comme na poto parce que tu vois poto mikili kuna net ka on dirait rose kuna net ka on dirait mamno suzaka bien surtout yo komaki awa est-ce que kutana bien ba difficulté et belé tout on a ba difficulté belé déjà zamboka na bisoté déjà ba mboka biso mo ba difficulté zalaki bon combien de fois au long na mboka no ke na mboka mususu tout ba difficulté belé donc ozo mona ba bon côté ma camionnette administratif il y a rendez que ça penza base à ma camionnette voilà donc à l'époque ils qui pose appel même sur musala on peut ça aux matata on peut appeler na racisme mais ça qui ma casse na Suisse c'est qu'on est vraiment éliminé mais bah ça quand même quoi qu'il biso mais difficulté ça là quand même c'est que bolingo entre bino na communauté bolingo zalaki entre bino à l'époque bolingo zalaki ate saki ya mingi ne to mona na penza te mais bolingo zalaki bondeko zalaki bon ezali pe kaka façon ka bokoli la façon na famille na yo soki na famille soki na mo éducation na yo soki na mo manière na yo savoir vivre o yamba mutu mususu ka ndenge
olinga ndeko na yo mais ça bato mosusu bazalaka na bango kanda bato mosusu bazalaka mpe likambo ayebi te ayebi akobebisela bino bamakambo boyebi te mpo kofundana mpe ezalaki moto mosusu akokende oui moto mosusu akoki ofunda yo mpo osalaka mpe eloko moko te mwana mpe ovandi na ndako mbila mpe akoya ekofuye bino eza kaka bajalousie mais likambo mabe ezali te mitema mabe ezalaki mais bolingo mpe ezalaki mingi bafete ezalaki tozalaki mpena na bondeko voilà. Parce que la différence, est-ce qu'il y a aussi une différence entre poto et Nabino Bozalagi na lelo? Eza makasi. Eza makasi parce que si ko bana ba ina mbango mo ko sakana te. Oui. Ba vitesse. Vitesse na ba jeune fille, bazoya ba jeune garçon, bazoya ba vitesse moko. Ba lingo yoka te. Ba lingo yoka kutu te. On peut pas pesa mutu conseil te. Non. Donc faut dire que ça l'expérience na ye tant que nous tout attendez ba ko zonga faire bino. Voilà. Donc non si ko pena ba ina tembe tout somba on appelle ça la mais concurrence nana yo moko et tout mais parce que na bino la concurrence on les a été te zalaki penza te ezalaki penza te on appelle muta sombi na yo so mo kaka normal et puis mutu pa ko beto so comme pa ko beto solo te mais ya siko pende comment penda donc mutu so sombi donc alingo yeba ka sombi voilà je crois que toi la mère d'Abisso mère Claudine tozomeka kosola mwa moke na ye parce que masola poto eza mwa partage et expérience oyo yo mona meka kopartage yango na bandeko misusu mère Claudine alobi différence nene pourquoi parce que bato baye poto lelo baye na vitesse mosusu mais vitesse on peut tamsupeza bien tamsupeza et cause à la paix à mabe au moins tant azokimaka mbango ozotala rétroviseur to ko tutana Bino zalé de moi jalousie tes jalousie des choses autant la rétroviseur tant aux qui m'embang faut la rétroviseur ça le quoi voiture voilà alors sikoyo kala ezarande ni ba fête de zarande ni ba matanga zarande ni ba fête ezalaka vraiment bien on ba salle tout ba salle minene ti sikoyo zo ka ba salle c'est vrai que to ça ba makelele ba makambele mais to zo ba salle pe za ko monde na ndenge bien to za ko se partager en tout cas bolingo za ko za nango et donc bana tata mo mama mo ba bundaka ba yo kana singa famille benda na ekata na comme to lobaka voilà mais to za ko yo kana bien oyaka poto pozonga to yaka povana na poto bon ta yaka vraiment poto sala katam su ba va et vient mais tant to yema kamo to kanse ba va et vient pesi bongote et parce qu'il faut le comme kando za la stable za la bien pozonga mukanda pozozui o na sina zui mais to ta ko mboka na bisongo mboka na biso to tambola man ndenge to za ko kanisa te et puis parce que to vendre so moi que to tala mais to zo bundela ka mboka to zo bundela mboka to yebi que un jour e obonga kaka conseil na kopesa tam susu ba ndeko basi o bazoya sika na poto par rapport expérience oyo vivre en tous les ans raté ça la toujours donc bandeko bazoya bana na biso baleki ba yaya ba mama donc poto eza malamu eza mabete comme pe mboka na biso pesa malamu mais ba condition biso to kutana na mboka oyo faut muteme za la poser oye na mboka faut bina lokolo baninga bazo bina koya na mbangu te po ko kweya esika moya mabe ekomi problème et comme ba congolais to lingala te mais to lingala mais yo ki vitesse otuna ki pe baninga te otuni pe bandekote ba ya ba tumso zo mona ezala ka la carte ya famille ba yambi yo babite tala to kosala boto yo lingite yo lingo sala ndenge na yo tango ko simba te ba yamba ki yo bien te comme yango to ina ko pesa na bana ba yaya bandeko ba papa ba mama tozala bomoko tozala bolingo soko komi esika bina lokolo baninga baza ko bina ate koza ekosala 10 ans 15 ans ozala posete nzambe retard na vie ezate surtout bana na baleki retard na vie ezate boke malembe vitesse mingi mabe makasi OK alors babi seri na bino les aki masola fort mais danger et pourquoi t'as tu sais qu'on l'attaque faut l'attaquer oui pourquoi t'as le masola fort on joue comme bon au somba nambo va pas si on na pas que on zo kanza ko tu passe te fona lata ah bon photo lata mfata kumfata odo yo kota no be ya soma ko ngape mona yolo siko bima to siko bima to tikala balega chwa moto saka wala balega il y avait Mundendre janana est-ce qu'il y a qui ne m'a sous bamboloko donc là on commis pas aussi là aller mbala moko lata pour le coup boka yaka bien à l'époque on peut 800 francs suisses boy na euro est combien 800 francs suisses bon à l'époque là na euro des petits qu'on échange comme bolé on a
na franc français. Là on a x4. Ouais. Voilà x4 va tous au lang so que Paris aujourd'hui les boma. Belgique écoute au tiers so qui x8. Ah oui. OK. Voilà. Donc tu as 1000 francs suisses x4 alors déjà 400 la fois combien d'années la Belgique donc selon Bino ah on est bozaki à Genève. Bino bondo ça la vraie loyenge. Vraie ambiance, tout bateau bana ba Paris, ba momi bana ba Paris na Belgique, c'est no bino. Te ambiance ming bateau ko bima ba OK Paris. Ambiance bien Paris. Paris bateau OK ming Paris pe Belgique ba tout cas à l'époque là bateau bazaki penza ko bouger makasi. Mais après na carte pe ambiance c'est non mais so pour ngo bima non penza OK ils ont peut aller à Paris hein. So moi aussi Paris ya zo bank c'est bino danger. A ko bank c'était mais bon biso peut récupérer bateau ka to zaki hein na biso mais. Moi aussi Paris la combat gaira ya ko sa ka ko sa biso na maité mais biso pe ye pas so banga biso mbongo aussi. Ah bino sponsor. Ah biso mbongo zo ba eloko makasi biso mbongo. Ya ika na bilamba na bilamba mais biso là. OK. Biso mbongo. Ah voilà. En tout cas, on a lelo vite fait. On a été solo peut absolument expérience d'ailleurs. Alors, on a eu un conseil au PSI. Je crois que Bandeko Yabasi ou Boyo lelo. Boyo Kabalobi mbangu eza pema. Mais on a vu série Nabino wana pe. Plutôt si ça nabiso hein. On a vu série Nabino wana pe. Ba moyi balé muke ba jo ebele muke ya ko sakala te siko yondo gérer ndeni to zata ko gérer kakati ndo sande to gérer kaka ba ndoko ba Hollande net na film so monet na film ande to sto kota ka soneri kutu bo lembango somo ba ndoko ba zo ya poto baby basi batondi mais à l'époque toi qui muke yo moyi bien no yo zan pese na zando ba soso donc a tout la raté donc ya ki somo na mindele pa na biso mo batu mundo donc zaki vraiment bien yo comment pas dans la Suisse bagi temso to yaki kaka le quoi to kutana yo makulu so awali to so que ba ndeko je bazalaki zaki déjà bien mais mutu penda ndeko penda ya famille te kaka ba connaissance de to zaki ba makulu so voilà ba makaro mama karo d'Almas na pesi mbote sikoyo tango vandi tango komi place komi même na foyer na foyer sikoyo moi sikoyo ba défiler sikoyo ya bayaya kuna zaki somo ba jona ba ya somo manda tongo tipo quoi surtout en attendant 3 mois avant bo bando luka musala nde zaki mabu vandi somo ba jo ba zoya net na film na film ko boya sikoyo po boya ba ngoto moko boyi bango ba ko yakaka moko lingi bango moko zo boya ka ndenge wala ndenge mokile tambola danser kala na poto basi bala pasi ya ko sakana te ya ko sakana te soye poto be bon so to bisko na époque na biso zaki passe bon so to tie bato ba 75 voilà 75 ba 80 donc yango zo mo so muto uti poto ya tambola kana kisasa lokola na fait avant na nda uti vous comprenez ya pe na nda uti non voilà basi bazo la dazo changer basi zo ande kuna amona akembaka en tout cas voilà en tout cas de Toyamba qui vite fait na sûr que Toyamba les sous na sepel makasi en tout cas merci ming papi gen en tout cas tolandaka yo tolandaka bino na maman Umba Diamant noir vraiment ba conseil na bino et ça rabiso bien to ko bunga nzela mettons to zo ka bino bolembate en tout cas bandeko na bolembate to on a besoin na bino nzamba pesa bino longue vie bon continuer en tout cas ya côté ezebele beauté ya biso tozonga nzela na ba mama na bana boza ko sala musala moko munene bino mo bozo yebate mais vraiment ba famille na bino nzamba pambola bango vraiment makamba bien penza bozo sala na kati ya mboka oyo na Europe pe na Afrique bozo na bino partout dans le monde même na Maroc na landako pe de temps en temps. Ah oui, OK. Mon message bon pas na ko de makulusu de leza conférence na de leza conférence à na ko de makulusu to ye pour te soutenir c'est un frère en tout cas to sepel makasi na sebinenga ya bibiso awa to vraiment to ça penzana Saddam Azalia wale kinanga yolo taka biso bana yolo Dallas et to ko ya raté vraiment to sepel mingi na pesi Lidi Mbote na Almas Nasha la pesi bino Mbote Christelle Mbote Monia et puis Arnaud Panda moi dans la donc à une association na yep beaucoup à la Botswana Papi Gen vraiment ekozala bien vraiment nzambe alika na kopambola journée à lelo na ya lobi tokozala na bino et puis tous en attente solo là
et vous allez bien. Voilà. C'est quoi vite fait tout ça la biso. Na mona montana Genève a comme na Nemas. Comment on habite na Benga. Nemas oui. A Longo a comme na Nemas. Ezarani na ngombe kana expliquer ça. Na Nemas tu me soupa vendre ka ba somba ndako na ba na Nemas, on s'est installé kuna. On va ça toujours à Genève et puis à Nemas en tout cas tout ça na soka mboka moi ça ka quoi zolo. Netika la rebelle kuna. Si tout ça na soka ka pembeni yao. Moi je l'aime là. Vraiment. Donc ça bien pour la retraite voilà voilà. Donc ça vraiment bien. Ça quoi mutafa na Kimbangu abaye abitake fa na yolo. Soit to fa na yolo que no fa na ngaba. Voilà. Bien à Lemba pembeni tout ça pendant frontière tout ça batumoko. OK. En tout cas voilà. Merci Nabino, merci Sœur Claudine. Merci Nayo. Sœur Claudine Panda. Merci. Yo linga ba bien bon. Oui. Linga bon. Eso linga bon. Makasi. Ma Claudia. Na suka fo Panda. Donc Panda ezangate. Ezangate. OK. Voilà, en tout cas merci na bandeko bolandi biso merci. Na bala Genève nyoso Arsène Botango na position bote belé ya ngai. Bandeko nyoso boza na Genève wa, toza déjà na Genève. Toza liawa na basibindo mbasi Afro Trap. Toza na Basadam, toza pliza na bazina go de makulusu. Gertrude Amor. Tolobe la vie. Na maboko chérie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo. Aswera ko bondelo zongisa bolingo yesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama ane nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato, professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yote Germain Mampuya. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele, Elembala Légion de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Mouzeanta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jena, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazimambo.